balandi ya magazine Bonda Ekolo oyo epesaka bino ba information ya kitoko ekamba mibongo na ye moko Alain Dewa. Tofongoli magazine na biso na élément oyo boyeba que gouvernement congolais a validé plan ya relancement ya miba de plus de 450 millions de dollars américains. Tolanda reportage oyo na bokebi nyonso. Ezalaki bongo mokolo ya vendredi 6 janvier 2023 na Kinshasa, plan ya relancement minière ya Bakwanga na Miba ezalaki validé au cours ya atelier ya restitution pe ya validation ya document oyo ezalaki présidé na ministre ya portefeuille Adel Kainda. Évalué na plus de 450 millions de dollars américains, plan oyo ezalaki élaboré année dernière na comité ya pilotage ya réforme ya entreprise ya portefeuille ya l'État oyo tobengaka COPIREB en collaboration na conseil présidentiel ya feuille stratégique CPVS pe conseil d'administration ya Miba. D'après ministre ya portefeuille, si 450 millions de dollars fixés pour la relance minière ya Bakwanga, 149 millions ekozala décaissé na première phase. Kaka na enveloppe oyo, plan moko ya investissement ya plus de 160 millions de dollars ezalaki pe validé pour na accompagner relance ya entreprise pendant 3 ans. 35 millions de dollars ya plan oyo ya investissement ekozala décaissé au cours ya première année. Ministre ya portefeuille a promettre implication na ye na gouvernement pour que ba fonds oyo ezala disponible. Pe lisusu ye a souhaité ki ba recommandation adoptée na atelier ya validation ya plan ya relance ezala respecté pour na relance moko effective. Ba habitant ya Kasai Oriental basepelaki na engagement oyo parce que bango basala plaidoyer mbala na mbala epai ya chef de l'État pour la relance ya entreprise oyo ezali considéré lokola poumon économique ya province. Na yango, depuis plus de 20 ans, Miba oyo ezali seule entreprise minière ya espace Kasai ezali na ba difficulté ya fonctionnement suite ya manque ya outils ya production pe ya financement. Yango tokosenga kaka na gouvernement congolais ayeba na ko matérialiser ba entreprise ya l'État pour que population azwa musala pe vie sociale na économique ya mboka eyeba na ko matali susu. Biso awa tobetisi kambunda. Mama Christine Pangu akendeki pe ko s'enrôler elongo na base na ye na impact na idéologie. Tolanda reportage oya Benjamin Kilunga. Mikolo oyo kaka ndenge toyebi awa la République démocratique du Congo ba leader ya solo bazali déjà ko motiver ba membre na bango po tozali na ngonga ba enrôlement esengeli ete Congolais nyonso akende ko s'enrôler parce que ezali devoir civique yango pe mwana mboka yeba ke mama Christine Pangu basele oyo azali cadre munene ya parti AADC oyo ekamamaka mama Adel Mwaka yepe asalaki sensibilisation munene kutuka kanenge bozali komona ya kotambola pour la sensibiliser bana nyonso tu ya masina et surtout mingi oyo bazali ba mambo ya parti politique na bango po bakende ko s'enrôler massivement parce que yango ezali seul moyen oyo ko sanctionner pe ya kopona ba basekeli bakamba biso na mikolo mezali koya et surtout que 2023 ezali année ya maponomi esengeli ke moto nyonso tu azalaka de lecteur na ye po yango nde eko permettre ye azwa zela ya ko sanctionner tope ya kopona yango mama Pangu basele Christine oyo azali mwasi ya makasi mwasi ya nguya mwasi oyo amipesa vraiment na bolingo ya Congo a sensibiliser ba membre na bango tala kaka ndenge bozali komona a sensibiliser pe population nyonso po baye ba correspecter devoir civique po yango nde ezali suka ya masolo depa bango wana bakoma keti na centre d'enrôlement kutu bozali komona ndenge nini azali ko se présenter bayambie na motema moko bazwi ba identité na ye ba capturer pe ba photo na ye kitoko pe na suka azwi carte d'identité na ye kolakisaka ya solo azali moto oyo ako voter na année oyo na ba ponomi ezali koya ya boye ezali kitoko makasi kutu asalaki ye moko te azalaki accompagné ba membre na bango ya participer bango nyonso ba profitaki pour la cause ba carte d'électeur na bango parce que ezali devoir civique na suka masolo boyo kandenge ba betsaki mbonda pena mama basele Christine ye boko pe abetsaki be mbonda
na liboso ya kamera ya mbonda ekolo. Der ya bamama ya ntango na ye kolakisa na bana bapapa na bamama ete baya kosanrole nga moko nalakisi exemple po ete topona mokonzi na biso ya malamu Félix Tshisekedi topona ye beton topona ye ete mokami na biso ya solo yawo na ye kolakisa exemple biso nyonso na bana toya awa na bapapa na bamama yango nga moko na bandi tovote beton. Encore to sepeli vraiment na AADC oyo ezali Alliance pour les actions du développement du Congo oyo to sensibiliser masina mobimba et ya ko s'enrôler pour na kotombola mokonzi ya mboka na ba action na ye to sengi mama Adèle merci na ndenge a telemi liboso ya ba mama nyonso na kin pour na atombola elongo commune ya Masina pe na mama na biso Christine Pango basele oyo atamboli nzela moko na ba mama pona koyeba ko s'enrôler pona kopona mokonzi ya mboka oyo ezali Félix Tshisekedi to biso nyonso toza na sima na ye. Mama Adèle merci na honneur to grâce oyo asaleli biso kata Masina 1 toza ko sepela parce que toza na mama na biso amatembela sima ndako biso moko ba membre na ye biso yeyo toza na ba souvenir ebele ya koloba kutu te toza na ba uniforme ya liboso bomo na banzoto na biso toza ya kolia toza ya kosepela toza ya komela. Ya boye esali kitoko makasi komona mama Christine Basele oyo azali mama sociale oyo balingaka ye mingi bomoni makambo asali bomoni ndenge asarole bomoni ngazu carte d'électeur na ye kozela eloko te yo peso azali leader a solo ambwate bapa na ye po congolais tout azwa carte d'électeur na ye po 2023 eleka kitoko biso awa tobeteli mbunda. Makonga Kashoma, autrement appelé Maître Tai, yepe akendeki kosarole elongo na base na ye tolanda elema ya Binders Munongo. Ne cadre toujours ya ko sensibiliser population pour battre carte d'électeur na bango et sali kitoko makasi komona les grands mètres kilomètres oyo bala masina bayebi balula la motema moko Maître Tai oba mesala ko benga ye mingi na komo ya Makonga Kashoma azali cadre ya parti politique CRD ya mwana mboka Mboso yepe atambolaki inde pona ko sensibiliser population bakoka koyeba ba valeur na bango ya ko s'enrôler massivement po yango nde ezali seul moyen de permettre les Congolais à se présenter devant les urnes. Maître Makonga Kashoma, autrement dit Maître Tai tope kilomètre yewana azali kotambola depa et le ba membre na ye ko sensibiliser population po azalaka vraiment amoureux ya Congo makasi aliki ke Congolais surtout a emboîté bapa po azwa carte d'électeur na ye et permettre ye à se présenter devant les urnes na ngonga maponomi. Maître Tai tope kilomètre Tai Makonga Kashoma ye wana depa na ba fanfare oh azali kotambola inde motif ezali kaka ya ko sensibiliser population boye bake carte d'électeur na yo nde eko permettre yo o se présenter devant les urnes akei na population na ye inde ti na centre électoral wow bakoti bakaptire ye bazwi ba identité na ye nyonso esalabaki avec impact na idéologie po ye ayebi kosolola na bato mpe na population na ye kitoko tala na suka ya masolo ntango azwi carte d'électeur na ye ndenge nini ase présente liboso ya kamera ya mbonda ekolo na population na ye mpona koremercie mpe mpona kolakisa population qui yango nde ezali important makasi. Ozwa carte awa oyo eza fief na nga nano Masina eza base na ngai yango esengai vraiment na s'enrôler na base oyo ngana. En tout cas nasengi na bato nyonso surtout bana ya Masina baya kozwa ba carte na bango mpona maponami ya 2023 pour se faire enrôler ezali obligatoire obligatoire mutu nyonso aza na droit ya kozwa carte ne pour voter. C'est un devoir civique. Donc Congolais nous sofaz na carte na. Ya boye esali kitoko makasi ne koyom tozali kolala ozali kozela to comme la mikola suka anguema ekoma na ba centre électoral po olobaki o na zuka électeur te ngoga yango yo landanze ndenge Makonga Kashoma autrement dit Maître Tai tope kilomètre ndenge nini awoleli lengo nga kitoko la population na yepe ba membre na bango
bakei basi ba carte d'électeur na bango la kitoko l'impact de idéologie kutu na ngonga oyo bazali libre ya koloba ke bako se présenter proprement vraiment na ba urne na bangonga oyo maponomi ya boyende esali kitoko makasi kilomètre tayi umela na yo biso awa tobeteli yo mbunda lisolo ya ba voyage partout na mikili ekoma nango lisolo ya dada kuna na quick travel visa tolanda spot publicitaire oyo ndeko mwasi ndeko mobali mwana Kongo onyokwami ya tro na likambo oyo etali kovoyage na mikili ya poto quick travel visa eye mpo na kopesa solution na baproblème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro yo mutu olingi ovoyage partout na mokili mobimba yaka na lombango awa na quick travel visa oyo ezali kofonctionne na domaine ya assistance ya visa rapide bandeko na oyo etali visa d'études visa d'affaires visa de tourisme visa de conférence bourse d'études to pe visa mpo na basoi médicaux na yo adresse eza kaka moko quick travel visa po awa nyonso ezosalema na petepe na vitesse moko ya kosakana te esuki kaka wana te na likambo oyo etali billet d'avion komona na yo kutu pasi te quick travel visa ezali wana mpo na vente ya babiye na prix moko ya kitoko bandeko ya Congo bandeko ya Kinshasa papa mama ndeko quick travel visa en anglais na français visa de voyage rapide ayeli bino innovation topé modernisation modernité na lisolo etali voyage donc nazoloba voyage visa billet d'avion en tout cas nyonso quick travel visa aza kosala yango na ngonga muke passeport vous en poso voyager okende poto okende na 5 continents eza habité yaka na quick travel visa dossier na yo ekozala traité na professionnalisme en tout cas toza ko assurer bino visa réussite ya visa à 100% parce que oyo toza koloba toza na connaissance certaine avérée une connaissance qui est d'ailleurs attestée dans ce domaine. Nous avons l'expérience, l'expertise, la connaissance elle est là. Tokocha yango na disposition na bino ya ba dossier na bino pour bozwa ba résultat escompté. Soki olingi ba rêve na yo ekoma réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko, yaka awa na quick travel visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa. Natalo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Bokotu nanga soki bazwami wapi quick travel visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba référence arrêt Betani na agence Nécropole premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede na quick travel visa babetela yo lisolo te yaka omona o vivre réalité na quick travel visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete na cadre ya ko remplir ba devoir civique na ye alede wa oyo azali DG ya magazine Bonda Ekolo yepe akendeki ko sarole na impact na idéologie tolanda reportage oyo ya Benjamin Kilunga. Depuis kaka mwana mboka Denis Kadima annonsaki appel ya rollement ba leader ya solo bazali komonana kaka ndenge bozali komona bino moko na bilili mwana mboka aledewa oyo azali directeur général ya magazine Bonda Ekolo akendeki inde yepe kosarole parce que yango nde ezali devoir ya congolais pe congolaise nyonso ba enregistrer yepe azui carte na ye na esengo nyonso Ils droit et aussi que la carte d'électeur c'est vraiment devoir à tout congolais. C'est dans cette optique là que moi étant que directeur général du magazine Bonda Ekolo nalinga aussi nazala aussi parmi ba oyo bazo la carte d'électeur ngonga ya malamu peut permettre que le peuple congolais tout à emboîter ba pas. Je dirais que Nénéra centre d'abord accueille très bien
en plus ça moni bato ça vraiment mingité mais le mal en est que congolais c'est la beaucoup plus ça to comme ngonga suka po angweme ko ba trop au ngonga wana to pesa seni difficulté makasi c'est vraiment le moment où ko permettre yango to ya na ba centre to ba carte na biso ngonga pour permettre seni ala sous tenter ko prolonger ba mikoloté na qualité na EP ya journaliste kaka ndenge ezalaka balobaka balobi ba journaliste bakendaka maboko pamba te kasi bakendaka pe ko observer boyo kabino moko ndenge nini asolisaki ba policier pona koyeba ndenge musala ezali ko salema bon atoza na centre ya Luka en tout cas batozo kota na kimia mutazo déranger mutazate baleki basali babimi bazozonga ndako na dans le calme yango tozo continuer musala ona siko kaka tozaka kokoba boyende ezalaka peuple congolais peuple kinois esengeli biso nyonso tokende kosarole massivement parce que yango nde ezali devoir civil na biso pe yango nde ekopermettre biso tokende na baélection ya malamu na 2024 biso awa tobetisi kambonda bakangi bakuluna oyo baza konyokola population ya Kimbantseke tolanda elema oyo na bokebi nyonso likambo ya insécurité na ville province ya Kinshasa to nango eza komata se komata na façon moko autre kozanga ma kopesa ngo kombo mais félicitations pour la commune ya Kimbantseke parce que la police aza koluka de manière ya kosala ke likambo oyo esila la kati ya commune ya Kimbantseke tala lokola bona mobalo zo komona zo kobeta miso pai suka na kuluna pe suka na moyibi ye busala na ka kobotoka ba mabasaki mais asala opération na e na ba machette maboko pour ko kataka ba bakanga ki awa akomi kobeta miso pai kuta zo loba yeke ayebi likambo ote toko senga kaka na la police ya commune ya Kimbantseke beaucoup plus ya commissariat boko tirika ko mener ba enquête pour ko luka bato oyo ko kanga ba ko zo sabla kadema kasi c'est parce que mingi bakomi ko kima ko zonga ape ko koche ko sabisa ba mabe kaka la sous commissariat oyo ba présenter que les sous ba kuluna oboza ko mona oyo suka na ba criminel pour ya bango kutu ba pesa ngo kombo ya kukri donc koloba ke kuluna criminel bango ba créer ba équilibre musala bango za nini ko menacer ba policier oyo bazo ke ko sala misala kuna ndebo zo ko mona awa ba kataki policier kutu ba bomana policier mususu likamba ko kamwa parce que soki la police ça mususu c'est ko respecter bino mo boka ba témoin pe ba la police ba lobaki na ya roboto la batu biloko avec machette ya te manare na machette na sac soka monyo na loka malonga to miso na yo to te fo malamu aye ko intimido na machette na ye abotoli ngake sangone ya kambalomba la tola na kai to rate bi malomba la mais le londe akwela filé na ba victime à ses places wala tongonga nateka na bitabe atonga nazalai na oleka na mutuka siko mutuka ezwi pan chauffeur le bitebo kita boluka transport mususu pobokeni ala te ba 5h kaka na telemi akete na za transport na bandi kokende pona place wana batelema penza te bandi okena moni bango bazalai des personnes bala na sima moko amela makaye aomela na baluki boy na moni akila nzote ningani na moni sispe na pusa mwa makolo pona kati sana prince bala moko aye awelelinga saki ezalai na lati boye abenanga saki boye na sima sikonga nazokima kapona kati sa prince ye koto azobenanga vatie mwa kutu pe yake elika boye eye na sima na biso elike buka biso kutu makolo ye déjà comme souple ba yeba Général Silvano Kasongo tokosenga na yo ofongola miso ezala ga elongo na ba policier na yo parce que insécurité odo matato la commune ya Kimbantseke eleki ya trop malgré la police azoko sa musala mais bakuluna bazaka koleka se koleka ba comité niveau oyo kokata ba policier biso tobetika munda poso tiki boye criminalité ekoleka mina kata ville professeur Kinshasa musala la police kitoko makasi au monde la main bakisala bakusu effectif pour musala eleka kitoko eza bien konomé ba bourgmestre ya sika kasi ko retrocéder bango e kozala lisusu kitoko makasi pour que kini bopeto e bakosalema tozali komona ndenge nini ba remise reprise ezali kosalema awa na ville province ya Kinshasa esika wapi ba bourgmestre ya sika bakomi kokota mais tobeleli nde mingi awa na gouverneur ya ville province ya Kinshasa et na gouvernement central boyeba ke kaka pasi oyo esalaki bandeko ba bourgmestre oyo basaki liboso yango pe ekozoka lisusu pe ba bourgmestre bibale soki boyebi ko retrocéder bango te po ville province ya Kinshasa ekobonga pe ekongenga soki ba bourgmestre bakomi kozwa ba rétrocession il faut koyeba ke kobongisa ville province ya Kinshasa ezalika ba boulevard te automobile ba ONG ndenge na ndenge ya bandeko o bazosala na gouvernement provincial to pe ba député bazwa ba ONG bango ekobaka ba presse non kobongisa ville province ya Kinshasa
esengeli babogumestre bazala rétrocéder bayeba kocollaborer na chef de rue pour développement ekouta à partir ba avenue na ba rue yango tozokobelela gouverneur yeba ko rétrocéder babogumestre o bakoti sikapo et permettre bango bazwa fonctionnement kitoko ya koluka kili bopeto emona na po salite pe bo soto etondi bing na vie province Kinshasa et surtout ya kokamwa ezalaka ke ba ONG otoyebi ba kombaka ba presse to pe balongola ba satele ba caniveau na ba boulevard balongolaka ba salite na ba caniveau pe batikango kaka na boulevard kuto tokamwaka soki voulait besi nyonso ezongaka mais turoyo tolingi di mwe ba beaucoup ba sikapi ba koti bo assister bango bo pesa bango maskoki o esengeli po qu'il bopeto et comme matérialiser vision chère ya mwana mboka flexion motisekeli mais soki rétrocession ezalité foi pe kolela ekozala kaka kutu ekobimisa bango lisusu ba incompétent ya pamba mais nyonso tu oyo elingi koloba ke kutu ekobimisa bango ba incompétent zokande bana bato basala mayele na bango mais soki rétrocession ezalité bakokoka kosala musala te yango tobeleli bo rétrocéder bango po e permettre bango basala kili bopeto na ndenge esengeli biso awa tobetisika mbonda. Mama mami abelisa mwana bamvula ebele ye moko pe azali kobela batu ya mitema mawa boyeba na kosunga ye esituke tokoti na ne ya sika s'il vous plaît boyeba na kosunga ye. Bayebaka mutu ya malamu kaka na tango ya pasi to ya mawa. Mama mami oyo bozali komona abelisa mwana bamvula ebele na maladi ya meningite pe ye moko azali kobela maladi ya diabete pe azali na lisungi te. Yango azali kosenga na bino nyonso bato ya mitema ya mawa boyeba na kosunga ye. Olie bokende kolona na bisika oyo bokobuka mbuma ya malamu te mabele ya malamu ya kolona yango yo na vivre na mwano na pasi kaka soki na bimi kotambola na sukoli ba wara bilamba o ba West Africain nakenda kosalela bango musala na sukoli bilamba bapesinga mwa quelque chose nde ko permettre nga na soma mwa bakisi na nga insuline na kolia na sala aka bongo na kosenga na kosalisa bawaka bango pe soko sukoli bango bilamba basi na bango mona bazwi mwa loso mwa fufu bapesinga na ekolia na vivre kaka bongo na mwana po na pasi nzoto eza su makasi te libumu ya bambeli ya opération nga moko pe diabétique na charge naza na musalo na sala te na pasi na sala aka bakude me bongo sukoli bilamba bafuti bapesi yo mo eloko kolia nde na eko vivre na mwana po soki bongo te zaka pasi place tolalaka yango mwa geto bakolu pango bayokelanga mawa nde bapesanga mwa esiko po bayebi na kokende wapi nga na famille ate na Kinshasa na ndeko te tozalaki kaka na ndeko na nga papa mwano abandaki kosala bavoyage ne ya este na mama na ye nde ntango mobulu ezali kuna na 2006 nde bakufa kuna nga natikala na mwano kobokola siko bakolu pango batali bana okende wapi se babengani nga bapesa biso mwa geto ta esika tolalaka na mwano yango oyo kaka yango nazosenga lisungi na bino bakonza mboka bosunga ngai vraiment nazonga na mwano na kine nasengi badepute bato ya ONG nasengi basango bapaster ya mawa bato nyonso ya mitema malamu oyo ya mawa bakonzi botika nga te bosalisa nga nazonga na mwana na kine bana boye pe bazaka na forme na bango soki na menie na kine azwi forme nga pe na pe masala makambo nyonso na bilamba kosumba bilamba kosuba nga pe bapekisa nga basolo wana mpo naza diabétique tokosenga kaka na bino nyonso bato ya mitema mawa yo ozalaka mama social to pe papa social ba ONG nyonso oyo basutenaka bato oyo bazanga lisungi boyeba na kosunga mama mami po azali kolela mingi pe azali konyokama ya tro biso awa tosengeli kaka lisungi tolanda rubrique na bino ya mokolo ya lelo oyo bolingaka mingi po na nini boye avec Benjamin Kilunga nazo yeba te bato nyonso toko voter bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe pona nini boye pona nini boye yango wana nde kitoko ngai pe komona ngai mama Mokristo na Pascal mais l'église comme belé na baveni pona bapasser l'équipe ba escroc ba koma pe belé pona kaka balia
mpona bavivre donc bazosalela mpenza na bosolo te baeglize yango ekoma ebele balabala momona di église ozo comprendre te esika nini kuta okokota. Merci beaucoup. Ngai komona ngai Oscar Kamana. Lelo soki na balabala ekomi 4 églises 5 églises eloko ya liboso ezaya kolobinke soki ozaki na petit na yo bana kobetela ombunda na petit bana kobetela ombunda muno ozo gérer bien te. Ça veut dire mais vous savez déjà s'éloigner ko s'éloigner tellement sika siki nani goût ya bunzambe c'est ko tikatena. Si quoi ko kendi nanu ba former yete ba selo ko moko songote mala moko asale groupe de prière. Groupe de prière mala moko ba andi ko mibenga lokola pasteur. C'est-à-dire eza bazo luka balar na bango moyen ya ko vivre moyen ko laisser mabota na bango parce que ceux qui bazali ke ba servir nzambe na veni moko ba ko sanga na bango nyonso place moko basa l'église moko po ba servir nzambe comme eza intérêt ya mabota na bango na ba famille na bango yango zomona ba biloko wana biso moko to ki ko sanga na église moko na quartier biso nyonso to proye sika moko mais omona kete omona baolandela bambongo na bango po basunga balibota na bango bafamille na bango basi na bango na bana moni ke bakaboli l'église bongo. Caricature ya mokolo ya lelo ko kontiri Jesse Jemba a proposé biso lisolo nini tolanda caricature oyo. Likambo ya ba nomination et ba bourgmestre et utiko samba on a vu province ya Kinshasa et créer ba désordre ba parti politique ya ndenge na ndenge. Kutu mingi kutu basaka eliki ke ba kobima mais lokolo ba bimite ba tomboki ba façon mo kutu pe ba milongo na bona kati ba parti politique là parce que eliki na bango zaki bazala nommer quelque part. Yango pe honorable oyo to benga kami honorable parce que ye asi a message na ya kata ba mandat mingi azwaka na ete atika ka muto kosala ba constat lelo lisolo nini abetele biso. Na kati kaka ba rendre honorable atambola bwe amoni ve mondonga azobima na kanda ya mabe yoka honorable. Suka na yombo pour le vie mondonga kombo ebimite yokaye. Sikayo ve mondonga pe kuna na kanda azobima na palais. Ba utala ndenge idéologie c'est parce que moi c'est morutu azo kama ve mondonga. Donc banone ngai beaucoup mestre te lelo bakoyeba ngai. Na kanda wana depa ve mondonga a etira bureau la bango et sika apesa siège à parti politique la bango kanda méchant danze tala makamuni aza kosala. Ngai na pesi bino siège na zanga poste jamais bobima. Je démissionne à parti. Kanda mabe et salaki papa mondonga parce que akalaki ke abima selon que ba yokana la parti politique la bango apesa bango siège apesi bango bureau surtout mais comme ebibité yango apazi bango yokape honorable na basongi na yeni abeti bango aya politique ya mboka Congo tobeti sika mbonda elingi kolobake soki komola ebibité yeba ke les paniers circulent encore turo bibité sa elika atamba la sima okobima tadeve mondonga a passer la bureau a benga ba combattant to ba membre ya parti kutuye a milongoli na libela parce que akalaka ma bourgmestre abimité likambo oyo pe eziyo be kanga motema le panier ce qu'il encore awa to betika mbonda. Eza na mingi baza ko fêter ba anniversaire na bango mokolo ya lelo Asgar Nouradine pe abakisi mvula moko tolanda page rose oyo. Na biso ya mokolo ya lelo merci na bino nyonso bolandaki biso na impact na idéologie bobo sanate ko s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso Mbonda École officielle et kozala kitoko to fongoli ba porte na biso pe pona ba publicité na bino na ba spot na ba page rose na bino bobenga biso na numéro oyo ezali affiché na ba poste téléviseur na bino na sima ya caméra ezalaki Benjamin Kilunga na bo sanité les grands mannequins Igrid Mateta ngana bino tokuta na mbala ya sima soki Yesu Masia akozonga te.